Tout mbote na bino nyonso tout ba fidèle internaute na biso bino bato bolingaka info 16 bino bato bolingaka masolo ya kin eza kokoba kaka se kokoba na ebete bozolanda biso de partout, non seulement ici en République démocratique du Congo, non seulement na capitale na yango ya Kinshasa, mais vous appelez partout dans le monde, en Afrique, en Europe, en Océanie, en Asie, pourquoi pas en Amérique, boza kolanda masolo ya kin eza kokoba kaka se kokoba. Pourquoi? Parce que lelo ezali mokolo pena 30 décembre mokolo ngulu aliaki mwana na ye selon calendrier ya seni esengaki bongo ba enrôler nyonso tout auto bengami ba électeur ba kende na ba bureau de vote pour na kokende ko pona soit président na bango soit député na bango ya circonscription moko peut-être quelconque azala député national topé provincial lelo nde maponami ezali kosala mais tozala ki le nombre des électeurs enrôlés ezali ki bongo 4 557 009 enrôlés et électeurs. Mais na banzela na ba centre partout toza ko remarquer que ebele ba s'enrôlaki mais ebele ba ke ko voter. Pourquoi? Parce que selon batu mususu baza déçu makasi na marambu seni asali bango ya ba report topé ya ba machine à voter mususu eza insuffisant na ba centre batu bakei balamuki na tongo bakuti machine à voter te. Côté oboé machine à voter calé, côté oboé machine à voter sauté, côté oboé carburant et sili nango na groupe. Ba misusu ba ki tongo 6 heures mais bazako sala élection bazako voter seulement à wakalamine te potoza 15 heures. Ba centre beleza ki ya kokangama bat ba telemi libanda pe balembi eza ba emususu ba boti courage balobi ngai il faut na voter mais koya ba ye baluki bakombo na bango na ba centre ba monité. Pourquoi? Parce que seni a changé ki cartographie ya ba centre bato ebele ba bulungani bato ebele ba saliboe to ebité banani pe banani question ekotunama mais to rozala na ba électeur o bazota la biso bino bato ya diaspora bazota la biso na mikili boroyoka bandeko na bino lolenge ni ba se plaindre balobi na ebité apparemment seni musala mabe pour déception pena o ba congolais bazui lelo na ebité to megana rotuna bango ba vi na bango ezanini mambu nini opena bango bakuta na ntongo ba na centre après ba image resolola pena rosuka to rozonga pena pona ko désannoncer émission oyo to lingi bino mingi bolanda masolo ya kine za ko continuer ezwa mi bongo molobeli na bino mosali na bino bolingaka mingi de grâce binga la señorita mwana mungala toza bongo na limité na quartier limité Salongo na école Lusai bipai wapi bomoni bato nyonso baza na sima na ngai baye pona ko voter baye pona ko pesa ba voix na bango na ba candidat o balingaki kaka nde na lobaki na introduction que za na bato mususu bazali très déçus. Pourquoi? Parce que ba s'enrola ki awa na école Lusai pe baye finalement baluki kombo la bango de A à Z ba monité baromi ngomi tuna to bakisa lisusu lettre nini na sima Z poto mona kombo la biso mais to ozwande ko la biso moko mobali aomera ko solola na masolo ya kin bino bat bolanda biso na poto boza kolanda biso de partout boyoka e pourquoi est-ce que amoni kombo na été est-ce que za likambo famille to likambo seni to ye bango ka famille teza seni bonjour merci excusez-moi nga za na mkusete mais yonde lekinga mulai voilà to moni oye awa oye ko voter oye bisi biso que omoni kombo na ote pour la nuit mais toluki na sorola awa na école Lusai et toye na ba liste o ba afficher parmi ba liste o ba afficher eza ba liste na donc disons ba kombo na biso mona te parmi ba liste ya bato ba donc ba rayé pour na soli na chef à centre na kotiti place azalaki na exposer problème nanga ayebisinga ke naza parmi bato ba rayé parmi bato Seigneur Longoli na propre gré na ye parmi bato Seigneur Longoli na propre gré na ye lingo laksani est-ce que vous avez un problème na Corneille nanga vous avez un problème na Seigneur na mona na été na ebi été na eko accomplir devoir nanga en tant que citoyen na sarolaki awa na ye na accomplir devoir na ngai ba ebisinga ke kombo nanga ba rayé yango voilà kombo na ba rayé yango et ça la passe ça lui est 50 to moni mais sikoyo ba sentiment na yo ezanini vers batu nyonso ba travailler na seni pour que yo lelo oya ko zela élection zela ki pendant ba mikolo ebele pendant ba année ebele occasion epesa meli yo mais kombo ebimité ba impression na yo ezanini mais
en tant que citoyen faut nazala déçu po elo na lobaka elo moko na corneille nanga po ye a utilisé mingi lopoto na lopoto wana utilisaki mo crédibilité na mo ya transparence biso tokomi awa tomoni crédibilité yango te oyo abandaki koloba na biso mpe tomoni transparence yango te comment se fait-il nga nasangolaki awa naye mpona vote namoni nkombo na ngai te nakozalaka déçu mpona un citoyen basupprime nkombo na ngai et il y a même des gens qui disent que non faut que j'aille à Beni peut-être que j'ai trouvé mon nom là-bas mais en tant que citoyen nazalaka déçu. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez combo na monité? Na luki comme na monité na kolaktion na message oyo eza message oyo baotinda automatique na ba réseau na beti numéro na ngai kombo na ngai ebimi babimiseli ngai na bureau de vote na ngai ya H na kutani na mukolo centre président ya centre oyo ayebisi ngai ke bureau de vote oyo ba supprimer yango eza deux bureaux de vote ya H na ya Kande ba supprimaki donc nga azaki na H je suis victime j'ai été supprimé. Voilà, ndeko na biso azalaki supprimé esali pena pasi masolo ya kine eza kokoba kaka se kokoba bino moko boyebi ete info 16 masolo ya kine Rebecca Bilende Pukuta tonton Mwinga mobali ya Sere Aaron Lubamba na de grâce minga la signorita mwana mongala MM tozaka toujours près de la population pour la informer bino ba internet na biso d'actualité toujours pour boyeba maramunini oeza ko se passer depuis Bokenda botika Congo na biso mais to rezo ndeko na biso moi si to meka koyeba mama telema ki abanda kala mais problème na oeza nini problème na ngai eza banda na ya ki anga na zwa carte awa kombo na ngai banda na lettre T banda na banda ko luka na omona kombo na ngai te siko kombo na ngai eza awa te na voter wapi bien kombo na ngai batinda po ngai na zwa carte awa siko na osala ndenge siko kosala ndenge nini nayebi te tozongela yo tozona ndeko aza makambo ebele ya koloba. Oui papa biso toya banda 6h mbula ezobeta tokoma déjà na centre na biso ya Lusai oyo batiela biso awa mais to regretter pourquoi ba centre efungami à partir à 12h 13h nde bato bakomi kovote eza bandeko ebele ya misusu bavote te nga nazwi ngolu ya kopousse bato donc ya koprendre nzela mpe kokota kovote mais to regretter mpena élection eza vraiment na organisation moko ya bien te vraiment bato batieli biso bazocomplike biso nanu mpo tokota na kati ya balokali tovote en tout cas to regretter mingi mpena mais tovote to regretter mpena ya trop. Mama za makambo loloba toyoka ye mpe aza congolais aza citoyen aza mwana kinti faut azala mpe na ba même droit na bato bafandi na mikili bazongi partout. Bonjour, élection eza ndenge omonela yango soi-disant que l'autorité balobaki notre pays est un pays souverain. Mais malheureusement quand je me retrouve ici, quand je regarde comme ça, je ne vois pas le pays qui est souverain comme on avait dit ça chez nos autorités. Bandana yaki awa depuis 7h botala montre ernin. Na voté te kombe monani te parfois ba loba o carte na zwaka carte yango yo donc na oyeba te ero to yebite to voter te boyebisa biso nano en réalité siko boloma nini to voter te ou bien boloma nini to voter ba voix na biso je vous en prie ekende bien mais alele abi ba voix na ekenera boye to yoka non pende koyo yo bolela en tout cas ngana oyeba te na soki na congolais ti ko voter za N3 pour les congolais mais si qu'on a minute on a se retrouver te que na congolais soki na étranger na oyeba te parce que l'élection c'est moi la minute on a la voter te na yo ka posa ko sieta mais koyebisanga te que centre mobimba batu nyonso bazwami ata mutu moko ta voter te batu ba voter na bango mais nga si qu'on a se retrouver na parti ya bato oyo bakomona bango emonana te na bandi koluka komona nga kobanda nini baliste eyaki ti sikoyo nazomona ata komona ngai te naza koyeba te so na congolais uswati balukela ngai pays mosusu sikoyo tolobi boye eza likambo ya famille te eza likambo ya seni oyo soki balingi kosala sélection te bayesa biso ke balimi te parce que boye bato ndambo bavote te c'est impossible c'est difficile na carte mais na voter te nga na congolais na participer na marche ndenge na ndenge
nalinga changement mboka na ngai sikoyo bino boboya nga la voter pourquoi. Mais si apparemment Aaron Lubamba to continuer ma solo ya qui neza continuer papa to moni au voter to moni pena signe yango eza ko prouver biso ko voter. Par contre bande ko belé bazawa ba voter na nte to link to yeba yom to kota kikuna élection eleki ndenge nini machine à voter eleki ndenge nini est-ce que bon, vote bani na retard soy bato ba voter ti sikote vote bani na 13h. Élection na kati to voter ndenge ba norme za ko senga mais comme balobaki ke vote ko sala 11h du temps awa lokola bandi na 13h40 il faut ba kenda ti ba compter de 13h ti heure nini ekosila porte bato nyonso ba libérer ba récupérer 5h ou 6h du temps ba perdre qui porte tout le monde à voter. Si ko pona papa ko ça la machine à voter ezala ki pété to na mikakatano. Bon, ezali nango makasi te mais loi électorale etindaki yango te yango to bandai ko rejeter yango. Ok, merci beaucoup papa tolito yeba s'il vous plaît, c'est leur rapidité au bakumisela ki biso. Quand tu peux trouver quand ezala ki rapide, est-ce que machine est calée te na tour na yo? Na tour na ngai ekale te mais tolingaki yango te po loi électorale naza ko insister elingaki yango te lokwa ba imposer yango ne to biso so tout okoti na rythme po baloba te to boycotter ba élection te. Merci papa eza ko continuer oza mama loba mama ba mama bo loba to sonon papa za mama bebela oyebisa bat ba olanda biso. Bonjour maman, ma question est ailleurs. Toza awa na centre Lusai to ebite to moni yo ozana nani pe ko sani nyao na congolais na ko remplir devoir civique na ngai ko voter mais autre remarquer que vote ngolé ki ndenge sengela kité parce que ba liste na retard vraiment et c'est ça que tu déplorer parce que nous avons déjà promis que tu vivre l'élection mon robot on a to vivate donc on est to moni parce que l'élection vraiment et l'équipe m'a bien ma casse. Bali c'est en retard, donc maman, il faut récupérer 5 heures du temps où tu vas perdre. Parce que si les gars qui préviennent à 17h, il y aura beaucoup de gens qui vont voter et puis les retrouver comment on va voter. Ok, c'est un devoir civique, tout le monde doit voter. Soit le binet 100% d'électeurs, selon va voter en centre. Europe, ça va voter combien de pourcents, va voter combien de pourcents. Parce que ça a qui plus de 4 577 et 9 électeurs à Kinshasa Mobimba. Selon yo 100%, combien va voter, combien de pourcents va voter? Ah ouais, et ça tout le monde vraiment 20% de la personne va voter. 80% va voter vraiment. 80% va voter. Ah, 80% va voter. Ok, merci beaucoup. Maintenant, on tantino yo, excusez, tozi mobile to so moi si. Ma tantino baza maromoloba. Na mona toza maromoloba. Seigneur décevoir yo. Décevoir nga ya kombo na ngai zate na liste. Na meki otuna na Vodacom ba pesi kombo na ngai. Na batala abwe, bureau na ngai zate bureau H. Tozi te ba kombo biso zate bureau H zate. Ba bi to na droit à voter te. To ba congolais te. To ba infiltré te, to ba congolais, to na droit à voter. C'est pour ma première fois dans ma vie, je dois voter. Il faut la voter parce qu'il y a une solution à voter. C'est la voter. Ndekolobi balukele solution et c'est un là. Ngana yaki apona ko voter toza ba mama toza ba congolais toza posa to voter dès to voter ba compliquer ba sali ba mamelo biso amosu to tanga te ba compliquer moi to voter zate to zongi yango na toza la passe pour to voter te. Apparemment ba congolais belé baza na pasi ba nyokwami baluki ba code monité na ebité eza libabete ozana libabete mais eza papa libabete mais papa regarde tozo ka bilongo na biso tozo mona ngote na moment oyo tobi ke na local yango batinda biso donc ya suwa ya loba yango na voilà na moni ke ba congolais ba très déçu na lina yeba yo voter oko sabiso poani yo voter ngana voter le problème est que mobulu eza désordre eza makasi. Moi, ça kuna tellement qui étouffé l'équipe à quoi à kangami na kokangama. Wani étouffé l'équipe désordre des vacances. Elle va te côté na salle de salle ya bitumba. So les toza poate soza masse te poko na quatre kuna il faut ça là. Tandis que ceux qui va organiser qui va élection na ordre mais nyo seul ngi combattre tel net mobulu abu. Donc olingo lo baké pour la voter il faut bunda. Il faut bunda net babiso to masse bo so tshelo bobo mutakwe. Bato mike ba mère bazawa bazoko kokota na salle te ba voter. Tare ba mère bavandi
bakovote te po étouffement eza kuna makasi bajeune garçon te maki baza masi yango bakokovote te ya bamere bazokokovote te baluka vraimen babongisa. Merci beaucoup pour le courage na auto zonde ko na biso uti ko voter ameka websa biso kuna na kati na urne et le gandenge ni polibanda bat bazaro se plaindre na ndenge mo amukiete. Mais merci pour la parole. Pour na ko voter tu es bien que ça droit civique na biso nyonso ba congolais. Donc awa soki obundi te o voter to lalawa. Donc na yango foza la makasi obunda yomo bomo na libanda batu plein na kati pe ko luka nanu kombo misusu ba kombo ezomona na te net misusu ba kombo na bango ke ko apparaître na école mususu école wana tandis que y a na ope centre ya élection te. Donc bazangi ka voix bon. Donc eza passe vraiment rare. Voilà, eza passe makasi to zo mama na biso na mama loba. Mama oyaki koye. Eza bien de batie to voter mais na mona kombo te biso bataminene étouffement to okokate ba kombo bilonge mona na te siko mona kombo na yote to zo mona kombo kan na kombo na ngate siko to sani biso bat ba kombo ezate to sani oza sûr que yo sanrola awa na sarola ki awa nga zala ngambo salongo to tsala ka awa siko message ni relancer na batunyo stu ya seni bazolanda yo message ni nga nazala besoin na voter naza leloko aloba te ifale na voter naye mpo na voter na aloba nini eza mpo to voter ti nzambe asali biso grâce tokomi mokolo yango yango napamboli nzambe to voter eza na eloko asala te na asala nini. Voilà, maman zangi likambo kosala to kapena mama à propos yango bino nyonso ka bobungsi ba carte bino nyonso ka bilongeza komona na te bino nyonso ka se ba problème eza libabe to eza mabe ya seni mal organisation to ndenge mama eza libabe te biso toza bapaya te eza mboka na biso ngana koza na ke voyage na zwi carte kuna na voyage na komi aho kovote te fo nazonga ekwate mpona kende kovote mais oyo eza mboka na biso esika balobi vote ekuti biso fo to vote mpo nga na vanda na Kinshasa mais te onakendaki voyage na zwi carte kuna awa bazolobi te okovote te mpo ozwaki carte awa te eske ezalaka bongo eza bongo te selon ndenge seni aorganizaki baélection alobaki bisika nyonso to moto apostulaki nde esika ye ya kovote parceque message nini okolance na Corneille Nanga papa na biso ya seni akumbeli biso baélection te alinga aloba bongo te nga nasengi alinga aloba mutu nyonso ata ozwi carte wapi soki oza na Kinshasa fo vote na Kinshasa na minute ola okende Équateur nakende kozwa carte nakende kovote esimba te il faut na voter na mboka na ngai mpo na déjà sikoyo nazwi carte esika mosusu na Équateur nazonga Équateur mpo na vote ekosimba te alinga aloba motu nyonso avote esika evote ezweli akovote mpo eza Congo na biso eza mboka na biso nyonso nasuki ka bongo nasambelaka nzambe me basala mpo vote yango eleka na kimia toza na posa ya kimia na mboka na biso ye eyindi ye mibale ya mbinga mibale ya minene baolela kaka élection baolela kaka bavote henga ye papa ayebisa ngai lelo 30 décembre mokolo seni apreparaki mpena mpona maponami c'est l'organisation na ye otrouve organisation ya seni ndenge nini. Ouais, maman journaliste en tout cas ngai organisation oyo namoni yango vraiment mabe makasi. Pourquoi nalobi mabe makasi? Carte na ngai yango oyo bomoni ke eza ma carte mon original nazwa carte ona na pasi na epona voter namoni kombo na nga eza te ba ND eza te to luki yango na façon nyonso eza te na beti kutu code epesi nga keno na kene na bureau do batini nga kana adresse ya awa me bureau H na H yango awa to bando luka eza te sko nga na voter te ou bien ndenge nini so na voter te vona nga ekende wapi question na nga yango wana vona nga ekende wapi voilà nga ekende wapi to so tantine o voter papa maman tantine biso to voter ça ndeti ngamba na nga liboso na voter awa ba bureau ya H ezate il faut na voter eza droit na nga faut na voter en plus mbala liboso siko ba vona biso eke wapi parti na biso na place to sa rona kité ba place to ba carte de l'état na biso te nga sa carte de l'état na faut na voter awa na za obligé à voter awa siko comment on peut se mona te to voter wapi naza sûr que ba image ekokoma epa papa na biso Corneille Nanga mokonzi ya seni sikoyo message ni ozo lancer na papa aza kotala yo mokonzi ya seni aza kotala yo papa Corneille Nanga à revoir kaka makambo alobaki crédibilité na transparence
toza posa voter ngapela ya posa voter nango lela baninga musu basieta batu musu basieta alikola voter voilà siko ndeko tozo ya suka na lina lo baloko siko bakombo na bino emonani te yo proposer na seni nini po bo voter te boze belé toze belé mais to voter te siko to sala ndenge nini atoye na ba carte mais bakombo emonani te to voter te yanga ipe kute monani te na sangolaki na mombele na complexe scolaire toyokana kombo na ngai monani te na luki na buku aboma kombo na ngai monani te na luki na buku seni yanga monani te sikoyo solution nini oko oyebisa bato seni baza kolanda biso suite à nyonso to eleki awa ba encourager biso peuple soki to voter te to fane na bandako banga ba benga biso ba délinquant ba inconscient to suis conscience to lingi changement to eto voter siko comme biso sous problème to sali ba kung fu apo to luka ba kombo na biso to tikala mo na ba kombo na biso te nga ngina sara papa nango aza papa amkolo aza bana est-ce que so pena mwana yake na bureau de vote a voter amoni kombo na ete o eza droit na ye ayebisaka ye makambo ya droit na ndako eza droit na yo ba devoir na yo siko na ye na accomplir yango pena ekomeli nga problème papa revoir makambo olobaki wana ya crédibilité mo wana nayokaki yango depuis 2018 depuis 2016 na ndoka mo wana ya crédibilité ya transparence crédibilité siko nde yango crédibilité yango vraiment ou bien toyebi sous français te en tout cas c'est déplorable et ça va situation mo to vivre en côté na 21e siècle en plein 21e siècle toye bosali na oyo bokoka kosala ekoki kaka te bomema biso kaka ntina suka biso mpe tolemba te tozawa balukela biso bakombo. Ok, merci beaucoup. Balukela bino bakombo na asirso bazwi bakoyela bino mpe bovote. Moto ngali makasi mo ebimi makasi lelo na République démocratique du Congo bino mo bomona ka ndenge eza kobeta nga na elongi elikola kisaete lelo ezali mokolo soso aliaki mwana ye eza mokolo ngulu adamaki o aye mwana balobi rotuna cheval po anini ata mwana ye azolela amemaka ye na mokongo te ya amemaka kaka batu kiji. Alors, émission Oyo et Suki Awa, merci de nous avoir choisi, merci de nous avoir suivis na Info 16. Bon s'abonner pour nous recevoir information ya mboka na bino. Merci mingi na Aaron Lubamba, merci na tonton Mwinga 16 mobile sérieux, ya sérieux makasi. Merci à toi aussi Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi pour na masolo ya kin eza okoba kaka se kokoba lelo tolobela ki makambo etali ba élection. To remarquer que bato belé na ba centre ba kombo emonanité, bato belé na ba centre pena ba voter na bangote alors que to koma déjà pourquoi de 7h à 17h ba école ba centre efongwami après-midi bato baza ebelé plus de 4 557 et 9 enrôlés ba électeurs na biso baza ebelé na Kinshasa mais nombre bato ba voter faut y attend na organisation ya CENI et puis si passe alors ezalaki ngai de grâce binga la signorita mwana mongala MM na bwaki David Binga prod mon précédent libanga pe émission et Sukiawa bye.